Bien-aimés dans le Seigneur, yabino yo mama Anne Kalambai, mutu bolingaka mingi, mutu botielaka motema mama tolo na se mwasi ya mokondi. Shalom, shalom, shalom à tout le monde bisika bozolandanga. Nzambe alola, nzambe amema, nzambe ya Kalambai apambola biso. Donc na ko rappeler bino kaka bien-aimé, s'abonner massivement à notre chaîne Tolonase TV 100% Jésus. Si tu as bananzambe, si tu es au mema makambo, bien-aimé Nicolo, si tu es au mema message na temps réel, si tu es au pesa bilengi, bien-aimé dans le Seigneur, Tolonase TV. Ezaya bino, Maman Anne Kalambai nde. Azoé Bisabino, merci. Je vous aime tellement, beaucoup partout où vous allez. Kolo Yesu apambola biso. Ba émission eza ebele, pas mal d'émissions. Ba émission eza vraiment ebele matéa. De édifier corps et de Christ na ba témoignage. Il y a pas mal de beaucoup de pasteurs ou ba pasaka, ba memaka parole liane Zambé. Ba concert eza pe na tolo na se le kakape na kati ya tolo na se 100% Jésus. S'abonner massivement, aimer, partager mokonzi akoka mokozanga te kopambola bino. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Aimez vraiment tolo na se. Tolo na se c'est pour nous, tolo na se c'est pour vous, tolo na se c'est pour tout le monde. Tolo na se ya mokili mo bimba. Bisous hein. Je vous love. Merci. Tolonase TV, Tolonase TV, Ezaya biso nyonso e. Tolonase TV, Tolonase TV, Ezaya biso nyonso e. Bien-aimés dans le Seigneur, s'abonner massivement à Tolonase TV 100% Jésus, vous ne serez pas déçus. S'abonner massivement, partager, aimer, c'est pour la gloire de Dieu. Tolonase TV, s'abonner. Bisonyonso, tola la bobele Tolonase. Tolonase TV, Tolonase TV. Ezaya biso nyonso e. S'abonner à casse massivement à Tolonase TV 100% Jésus. Vous ne serez pas déçus, bien-aimés dans le Seigneur. On est ensemble. S'abonner massivement à Tolonase TV 100% Jésus. Vous ne serez pas déçus. Je vous aime beaucoup. Merci. Pour moi-même, bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom. Nous sommes à www.tolonase TV. Ici à Tolonase, nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. S'abonner massivement à votre chaîne, à notre chaîne, à la chaîne de nous tous. Tolonase TV, vous ne serez pas déçus. Ezaya binomo lobeli évangéliste Anne Kalambai, maman Tolonase mwasi ya mokonzi.
tolo na se na Afrique du Sud, tolo na se na Congo, tolo na se na Angola, tolo na se na Nairobi, tolo na se na Éthiopie, tolo na se na Hollande, tolo na se na Allemagne, na Londres, tolo na se na Suisse, na Italie, et pourquoi pas tolo na se na Amérique. C'est pour vous, c'est pour vous. Tout ce qu'on fait à tolo na se, c'est pour vous. S'abonner massivement, partager, aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Kondi, naeko bengisa peuple de Dieu, surtout, et abino chaîne où existe déjà tolo na se TV, s'il vous plaît, 100% Jésus. Abonnez-vous massivement, vous n'irez pas déçus à votre chaîne, à notre chaîne tolo na se, chaîne chrétienne, chaîne édification. Oyo ezako panza fenza sango na Yesu Masia, eza vraiment là-bas pas mal et mission oyo bisoto salaka. Bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, s'abonner à www.tolonase.tv 100% Jésus, vous ne serez pas déçus. Nzambe alola nzambe ya kalambai apambola biso, nous sommes ensemble. Partagez, regardez les vidéos, partagez, aimez, beaucoup pambola makwa, beaucoup pambola mi déjà, beaucoup pamboama. Botala tolo na se, eza chaîne na bino ya bana na nzambe. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Tokolemba pour ça l'évangélisation pour notre chaîne Tolonase TV 100% Jésus. Tobengi bino nyonso tuba na monde entier. Bo s'abonner na chaîne na biso s'il vous plaît. Bo liker, bo aimer, bo kozala vraiment ya solo décité. Tobengi si bino nyonso tu ba na monde entier na chaîne na biso bo tia moi lisu na kati église. Lisu na kati ya lingomba, lisu na kati ya tolo na se. Bo s'abonner massivement na tolo na se, bo kozala vraiment jamais déçu. Eza abino molobi na kolo évangéliste Anne Kalambai mama tolo na se, moi si ya mokonzi. S'abonner.